elle a été négligée parce que faire nenge zawana moi na ya fali au san internet té. Moi na ka musala. Eza musala pona biso. Eza musala moko noble. Eza musala noble. Mais na modèle papa na ye azara fier akoya au sala. Te papa na finga biso. Awa ye sikoyo. Papa na ye alala ka ba chroniqueuse ye pe ba okini ba olala ngai nazoka moi ye mwana ya faire musicien munene ba papa na ye azana mbongo ebele asomba ka ba château aye pa na biso ba benga biso to sala na internet ba pauvre Kimi bino le bien osala ba émission polémique té ando ya ba musicien té osane ba découverte asara na ba orphelin parce que il y a limite yazo pona ka ba orphelin c'est que elle a été négligée et c'est un enfant blessé c'est que ses parents se sont des irresponsables. Siko ye mwana ya faire papa na ye ndenge akrisikaka ba chroniqueuse na ba chroniqueur tango aye ko sa musala oyo akozala au milieu du village to abando kumisaka papa na ye est-ce que aza mwana ya faire ya solo poto ko fouiller poya na bandakala mais ake ko sala ba émission na ba orpheline alobi ye pa ebi pasi ya kozala abandonné par les parents alors que ses parents sont vivants. Sikoyo, neti mwana ya faire na kutene place na salle interview. Abando tamba na bagarre du corps, ponga na yebite. Yenenga ye awa ezaka mboka bana etumba nde etumba. Makofi nde makofi. Parce que dans tout ça, il faut savoir que za mwana ya faire. Papa na ya za problème na bato ebele parce que papa na ye azora batneti ba mbwa soko kepa. Yo so mwana mise soko kepa na ye, aye na porte adiongio. Oh, aye azongi na kiti. Akia melidema aye susu adiongi est-ce que leader ndengwa na zalaka après mati likolo ya balcon ya komi ko tambola likolo mais na seba oyebisa yo azati bote na beno bote ya bana Congo na Congo ya sibu motombo Congo check TV ya sibu motombo bana nyoso ya Congo bote na beno luta na mission. Merci beaucoup. Congo teke kezalia benomosi na Congo. Voilà, salut le monde, salut bandeko tout besoin na biso à travers votre chaîne Congo Check TV, c'est bel et bien moi votre humble serviteur Jerry Kobetox 207 de la presse. Et puis ça zouate nazo sala toujours mon sala ya on te bisa rabino fidélité na bino et sala rabiso bien. Merci beaucoup à mon patron boss c'est Bumutombo leader à Pembe puis à Molaï nenge Manique de John Alobaka. Alors aujourd'hui nazana Manique de John te sous na version mususu pour na opesa bino toujours idéologie indusa nenge zalara to solo la na moi ba tongo moko zo leka puis na ba moi ba mal intentionné oyo bazolo baloba à propos ya nyoso zo tambola. Merci beaucoup na Gauthier la sima caméra. Manique de John, bonjour. Bonjour. Hein? Kimi Ezali avec Sibumuto Momo na Muluba ya Pembe. Il y a Brigitte Savané, maman na compresseur. Hein? Brigitte Savané, maman na compresseur. On a profité pour saluer Goretti Louvuezo. Hein? Balobi madame, jolie Maëlle à 100%. Hein? Balobi dit Pépé Ngouissan, il est beau garçon. Hein? Belinda Diaké, c'est ma jumelle à moi. À toi aussi, Jerry Kobetox, na invitation. Voilà, merci beaucoup Manique de John. Nazio le loto sala un peu analyse par rapport à moi ba rumeur réseau circulé na Oye Salamaki notre artiste et musicien Ferre Gola lelo mwana na ye Davina Gola a choisi pour embrasser monde oyo il y a chronique musicale journalisme analyse ni nozo sala par rapport ya mwana ya star akota na mosalo ba benga biso ba chronique fois tile tinga na loba na Joana na otanga sous communauté pona fulaye obenga ba chronique fois tite nous sommes des responsables donc aye ko embrasser monde oyo yo analyse ni sala par rapport ya mwana biso muke oyo après ko soit diplôme d'état ngai nazoka moi ye mwana ya faire musicien munene ba papa na yaza na mbongo ebele asombaka ba château aye pa na biso ba benga biso to sala na internet ba pauvre ba mendiant ba mendiante ba chronifuati ba boye siko ye mwana ya faire papa na ye ndenge akrisikaka ba chroniqueuse na ba chroniqueur tango aye ko sa musala oyo akozala au milieu du village to abando kumisaka papa na ye ponga na yebite yenenga ye awa ezaka mboka bana etumba nde etumba makofi nde makofi nozo comprendre sikoyo neti mwana ya faire na kutene place na salle interview abando tamba na bagarre du corps
Parce que dans tout ça, il faut savoir qu'il y a moi à faire. Papa n'a un problème n'a parce que papa n'a a zora batnet ba mboa soko ke pa yo somo na mission soko ke pa na a na porte a diongio. Oh, Aye azongi na kit. Ake melidema aye susu a diongi. Est-ce que leader ndengwa na salaka après mati likolo ya balcon ya komi ko tambola likolo mena seba oyebisa yo azati. Tala fata du respect. Abano sape mwana ndenge wana. Pour moi na ye abando yamba na ba émission. Est-ce que azamona ya faire ya solo poto ko fouiller. Po ya na banda kala. Mais ake ko sala ba émission na ba orpheline. Alors il pas ebi passi ya cause la abandonné par les parents. Alors que ses parents sont vivants. C'est que ses parents se sont des irresponsables. Bah négligé qui est. Et puis elle est négligée. On a eu ban affaire bazana poto. Yes tellement qu'elle est négligée, yango alingi ba chaeka, yango aye ko sa musana biso. Non, aye ba chaeka te alobi le rôle du diplôme a okende ifasik na musala akotambusa ngo nyoso nzela. Yango poni kaka mboka ya libulu ya volcan internet. Ayebi ke to sasae. To tikele tante. Mais il y a Kimi Bino le bien ça la émission polémique était ando ya baba musicien te ça ne ba découverte à ça d'abord orphelin parce que il y a limite yazo ponaka ba orphelin c'est que elle a été négligée et c'est un enfant blessé. C'est un enfant blessé. Il a choisi ma tata en tout cas di Pepe Ngwisani ya nanga Gauthier mascotte Angèle Moussoaïl Makizembe soki botali mwana na c'est un enfant blessé qui a été négligé par son papa. Tokoye ba kaka ba vérité. Tokoye baba vérité pourquoi il y a internet. Elle a été négligée parce que faire nenge zawana moi na fallu en ça internet té. Moi na ka musala. Eza musala pona biso. Eza musala moko noble. Eza musala noble. Mais na modèle papa na ye azara fier akoya osala te papa na finga biso té. Awa yesi koyo papa na ye alala ka ba chroniqueuse ye pe ba okene ba olala aye biango a okene pe interview pas mission moko akotisi nanu amatisi nanu na motalaka après apesi émission akimine ba mission akimba mission akimba ba mission te akoki na tai pas homme politique ba matie pe kana motalaka boka ba mission ka mtu akaba matata na motalaka ata ba homme politique ata ba to loisir amatie na motalaka te et ça la marate donc lelo ko Davina Gola ko embrasser monde ya chronique yozo mona ngo eza mabe na eza mabe fala ça azata chanteuse abina ta na bale chanteuse eza sur risque makasi na nini aoyeba na orchestre papa bango nani ako intercaler papa la bango leader baza na orchestre na bango comme ta chanteuse ou bien a continuer université na a sala ta na chaîne télévisée voilà ta internet nga na conseiller internet te encore ba le église na conseiller église te soko za mwana nga netinga na internet na koma na 18 ans. Oh. Nga na 41 na bana mike. Na koma na 18 ans. Poso na zuye na nzela na nga na papola kaka. Po biso na bango eyeba na orange. Po nga batinda na bango na sa eloko te na salaka o motema na nga elingaka. O na moni mabe na oloba. O pe na moni bien na oloba. Kasho mulange ya la te. Iya za mwana. Awa ye na kata na gueule de loup. Ayeba que non, elle va être mâchée d'abord et puis conseil non peut ça y est, c'est le moment. C'est le moment de quitter l'internet, c'est le moment. Avant que tu pars poum pour okopik awa mutu akufaka te awa esaka ko sambo na opike ba crise. Na kosi ya mamimi Myriam. Omoni te nani Karine Myriam akimisi internet. Oh. Omoni yango te Karine Myriam akimisi internet. To yebi yango ba R9 l'imbattable ba yebi yango akimisi internet. Et alors tango mwana ya fere aye kokota la kati ya gueule du loup akomi chroniqueuse to tikae biso basaki biso ba jeter ba fouiller ba vie privée na biso ba keti ko luka ba koko na biso place ba kufa kuna na nkutu po ba finga nga na otika mona fere na oyeba mama na ya zanani na oyeba mama na abotami na mama nini Manique de John aza mwana ndeko na moko azaki pe danseuse ya Ranson Olga que je salue depuis l'Angola. Moi musicien na danseuse. Donc faire à négliger l'enfant a une chance on peut ça Jonathan. Ça a chance na peut ça Jonathan bien sûr, mais papa a beaucoup de conflits parce que c'est pas un bon leader. C'est un leader qui critique les autres. C'est un leader qui est fini. Oh, mon leader, si tu as un concert à 30 personnes, tu es fini. Il y a un concert à 30 personnes.
na Côte d'Ivoire moni ngote oh mususu kutu wata kutaki abeti taye même sans image ya kutu image kutu ba imba bete na o mona inde fallait amorotaki ivoirien wana linga ya bete liko mais yeta nenga kima ki lokwa aboki na micro akimi wana artiste musicien mtakimi bon faire mtakima ibongo otali image ngote mais le concert on a côté la ke ba beta it akimi mais oya biso en plein concert ba bete likofi amorote nani fanatique abouaki ye nanu kuna bete ceinture de contrôle abouaki ye nanu kuna boaki lié besengande balondo sokoni ayambie ya yamba batombola ya otombola bakena mais ya kimi ko kima fala commenter danseuse na groupe papa na ye mais na internet to raté été toyeba pourquoi asoka ya internet c'est que le salaire moi na ya faire alanda salaire na biso o $100 c'est qu'elle est négligée mais ça musala elle est négligée ça musala pona yete. Elle est négligée, j'entends à Ajni. Yo compare moi nana mkola j'entends. Non. A où tu as diplôme? Alors Azan a 18 ans. Azan a 18 ans, 17 ans. Comment faire moi nana ye aya ko ça na internet. C'est que papa na ya négligé avant nanda ka tata na été c'est qu'elle n'a pas été élevée par son père et sa maman. Donc asala ndenge mwana Verambo asali azane mannequin voilà babiloko ko sala yango na mais awa na gel di lu na mboka bana na bana to ko sambwa na ye awa batu bakufa ta batu basambwa kaka makasi ne kana ça pas ye ko sambwisa ne papa na ye to moni que faire repenza c'est un irresponsable. Conseil ni repesa asala la mwana ne soit chaîne à télé pour protéger. Mais oui asala la mwana chaîne à télé na mbongo tabe la kaleki fali na mbongo. Mukoni to mona nani keina yo sa na internet et salamate ya mona jibe kuta sa na internet te mona ya wera sa na internet ye mona mukene mona yo sa na internet na mboka bana ba obi combien de prêtres ba olia mona wana pas bando soit code avant soit code ngo kitoko mama ngo ngala lingi na ngayo ngala na mama bana mais na sepelité nengo ye ko sa musala oyo au sambisa maman na yo Olga parce que maman non a danseuse c'est que tu as été un enfant oyo baboti yo batiki pas koko boko lio faire au futa kaka classe kaka diplôme ngo peso bo pese pe papier na bika wasa kilikimu witai na aoye bana été te mazolo ba français bien na to sito la c'est bien ça ko koma yango bien té s'exprimer c'est pas écrire ba diplôme bazo zo yango ya nzoto wana oh nani akota pirate akota ki na kata ya salle examen d'état to kota ki pirate yem ta salle examen moi il faut se vérifier pourquoi ayo sala na net parce que moi na ya faire un grand artiste comme faire moi na ko ça na internet c'était pour le respect d'abord de la musique mais c'est comme si famille na ba on eza famille moi ba star papa na mo star azape na ba ndeko na misu ba sara ba chronique to kaki jo moi bimaka so beta batu nyoso noko na eboyika eza famille ba star. Pourquoi ils ont empêché ya kota na monde? Nazo sepelate parce que ça moi ça moi na muke asali d'ailleurs moi na faire écart na nini na média eza soni pour na papa na ye. Eza soni. Moi na muke ndenge wana au foot à l'université parce que otike na voiture azoli moi na azoli bien donc dans de bonnes uniformes à l'école on peut lui payer les mineurs. Wana azolu kambongo. Parce qu'elle n'a rien, elle a des manques à gagner. Habiter na misa il a musana foot elle n'a mi foot à l'université. Et que son père est vivant, sa mère est vivante. Et toi il gérie au monde en bien. Biso to monde en ça. Ana yo ça na lingate. Ana ko comme chroniqueuse. Attendez ba bien ko faire na ko comme chroniqueuse. Musique écoute au salon ba senga ba tebele ba senga ba José Hendrix ba senga que j'ai sali président José Hendrix. A senga ana yemba na boya mais ana chante très bien. Tobi atanga na nos classes na mukio tozozwa. Prends ce soir ça la musique parce que prends c'est un majeur, c'est un adulte. Hein? Est-ce que j'entends ça moi mukio quand c'est ngasa na internet ngasa te. Ngasa yo yebe internet ningeza. Tozo ça makamle yebe internet te. Ato ça ka ba émission politique o yebi makambo elekaka awa. O yebi nenga ko sambwa awa. O yebi nenga ba ko lia ye. Donc so que la mona mutema pasi ba sambwisa yete batika mona za la tranquille donc alongwa akene peut-être kele mawa alongwa na monde oyo please ma fille arrête ça avant moto pela makasi quitte ce monde o eza mboka ya bana na bana tu vas salir ta mère tu vas salir ton père parce qu'on sera là pour se charger de toi je t'avertis déjà si tu ne quittes pas
yo koka ko sambwate peut-être omichi ande poison na kati verre omeli. Voilà, donc là on a un dossier, on est Davina Gola désormais, tu habites Sir Manique de John a fâché, mais Davina Gola elle est mal entretenue, ba entretenir moi na bien, le quoi azu diplôme batine université moi na atanga classe bien za la kalaka. Oh ezali musala ya bana ya âge na été. Et puis son père est réputé. Ça se voit que c'est un gars qui ne sait pas prendre soin de ses enfants. Il n'est pas bien. Voilà. Il choisit les enfants. Atala rabana oyo. Aza tata oya pona rabana. Bana ya ba métis. Nde. Azo pesa bango bonne vie. Na remarqué ye. Pour ba uta ko laksa moi si na yemo dernièrement. Ya munene boye. Fi mo kwa cité. Ata moi si obimane kale. Sika ba lia na kasa ba bossa na te. Oko négliger nengwana te. Moi na mobali moko mabe leader mo mabe négligeaka même ba ancien nini. Yozo mo ba ancien relation. Yozo mo na za mo na ngingi. Mais na ngingi balinga kete. Na ngingi balinga kete. Ami pesa ko za mo na bandal. Mo na bandal akolela wapi? Oh ya mboka ba yula bol. Si ba mela bikofo ya ba dede bikofo ya ba rikenzo. Ya ba kulu yengange. Ya ba vieux biso ba firijana. Toyebi. Ya ba sule kauka. Bah oui. Toyebi. Ata yo moko. Batika afutela mwana classe en bonne a faire voyager mwana. Après ça bana musu chance ya pote pona après ça mwana na Davinate. Azui quand même diplôme honoré. Après ça mwana chance à faire voyager et que continuer vie na ye. Qu'est-ce qui se passe? Ngapena babi a vivant mwana nga yo sa na internet. Quand ça yemba po babi a kufi. So babi a saki vivant pour ça ngata na classe na nga yemba te. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Toklo, Makama Davina Gola, fille à faire Gola, à rejoindre biso la chronique. Mon désir Royinda Makasi, papa star, mon star. Mikolo Hervé Gola, Bandolobe la faire Gola, Davina Gola. Guy Gola pema na momke. Yo kaka le kanate va wanga ni mwana na to parier. Za mwana na ye. Oh ako wanga na ye. To yebi ya wanga naka. Ah voilà, Manique de John, yo pena sarato la moto zo pela kaka. Kofingana sarato la lobi, yo ze lokote fali kuta ki parayotse, mais yo zo continuer kaka kofinga par rapport yel azapa moto na tembe. Ah, ya. Ngana so na kana ba leader ba osa ba album, ba obeta ba concert, ba za na ba contrat. Alors mutu mo boa ça azo travailler na leader moko akenaka a voyager na ba musicien mazongi abeti concert te ayena image te j'ai pas le temps avec ça na répondre que ça suffit na yebisa que mikolo opération dégraisse-toi. Dégraisse-toi. Une femme doit être dégraissée, de ne pas avoir de jeunes. Avant na sona na ye, abimisa mwana na ye ya 21 ans ya mukolo azaka na ye o ya bomba kapo bamba ba amike. Abana ko teka tombola na kwa na biso. Abimisa ebo yo yebite na tombola na kwa. Abana teka tombola bwaka na kwa na biso azana ba na ye amike. Abimisa na ba na mikolo ndenga na bimisa ba na mikolo ba mikolo. Alongola na ba Jeanne Mare bela azana ngo pemela libune. Po moi se ko za na ba Jeanne Mare, moi il faut za libumu plat. Elle se dégraisse d'abord, elle est trop graissée là. Elle est trop graissée là. Oh la idéologie là ma belle. Merci beaucoup de comme na suka côté business. Na moni osaninga sin Manique de John. Na moni ko zaki vraiment très fâché par rapport à Salameli moi na biso. Lilo babo kabwani et puis na ba ebayo. Lilo babo kabwani zaka sibu muto mwa muluba ya pembe ya na Brigitte. Ya na Brigitte. Moi si motema ya Savané. Maman na confort. Brigitte Savané, maman na confort. R9 l'imbattable Paolo Toudilu Angola toujours. Balobi Nadège Matumona. Goreti Louvuezo madame. Jolie Maya la madame 100% bandali ya bino yango wana koko ingila mon pote à moi ma copine moi nazana bango mi balete azala ka moko babi R9 l'imbattable de retour au pays donc à ça qui moi tour à Mboka mais tout le monde déjà ça zongi bakin donc na sepeli makasi. Merci à tout le monde qui me regarde. Babi nangai Guilhem Maïndou le mannequin de Paris, le parrain Yacham Pazawana, na bienvenue Pazawana balobi on contrôle et puis on calcule. Merci à toi, Kobetox. Voilà, merci beaucoup, Manique de John. On les a dit vérité sur vérité. Droit de réponse des Alara. Ah, Jerry Kobetox m'a ramouté au lobby nini. Tokangisayo, Keba. Droit de réponse sur les et ça bien. Merci beaucoup, Nazola de la Cruz, ma meilleure chemise. On a fait rigoler à Moutabouaka et Zola de la Cruz. Parce qu'on a boire un bateau et au Babouaka. Francis Tio Moulouba cher, merci beaucoup mon frère. Neneli Jaffa déjà à Kin
talaka na kin kalami te to kutana Neneli Jaffa. Et merci beaucoup à tous les abonnés ya chaîne na biso ya moneno yo na sepelaka ko bwaka mokonzi na biso Sibu Mutombo leader na biso za ilongi ya koluka te. Yeso kotalieka bo leader a pembe puis ya molai et puis ya moluba. Merci beaucoup Machi wa mumenu kwetuka tu Jimini. Boucle ya côté business, merci beaucoup. Base na IDPS mikolo bo sola te na Londres wana bo contrôler makasi. Base na IDPS Koko Pangasudi, Bikou Lebrun, Franky Frank, à Pombenza Firenze, président Doli Kamani. Merci beaucoup. On se retrouve l'émission Goya. Soki nzamba zongite, moi na mobali ya litutu ya mumana zolo, a osala la bino kwa musala. Check. Na beno mbote ya bana Congo na Congo ya Sibu Mutombo Congo Check TV ya Sibu Mutombo bana nyoso ya Congo mbote na beno bendo luta na emission ya Sibu Mutombo Congo Check ezali ya beno mosi bana Congo